ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna. Christian Audrou Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Nga arc-en-ciel, nzambe ya mai, pe nzambe ya mokili. Mutu moko te atelemela ngai, mutu moko te alongaka ngai. Naye mpona kobebisa, naye mpona kopanza, naye mpona koboma. Yo nina, nalingaka basoba te na temple na ngai. Natindi yo, oyelanga fidèle na temple. Oye na yete, nga miso na ngai shwaka te. Omonde ina fidélité, okotika la nyoka. Vino mobimba, okozala ka nyoka. Vino mobimba nyonso, okozala nyoka. Bambalu! Bambalu! Nga arc-en-ciel. Nzambe ya ngai, pe nzambe ya mokili. Mutu moko tatelemela ngai. Mutu moko pe alongaka nga te. Naye mpona kopanza, naye mpona kobebisa, naye mpona koboma. La grande-mère. Namoni. N'habite à Kanamakas. Aux hommes de l'autre côté de Boston. Namoni la grande-mère. Tellement bien. Natika qui a mission. Mission n'a pas mot. J'aimerais la commission Nyoka. À cause de la Nyoka, la libère. La commission ne peut pas qu'il se mission dans ma tête. Je vais posé Langa. Fidèle na temple Langa. Acho mission wana aje Langa mutute. Yango la commission Nyoka. Ozomona bien. Nazomona la reine mère. Yango la bokio. On continue mission naï. Ceux qui ont pas échoué, au commandetie. Ozolanda. Oui la reine mère. Nazo tina siko. Ozokende ka siko. Osala ma mission no ya na ye ka siko. Nana posa na ye ka siko. Tala. Omoni mutu na change. Tala mutu na bien. Namoni. Comment on est fidèle? Nazana bosenga le natape na ka siko. Nazana poso kende oya na ye. Ceux qui ont pas échoué mission. Au commandetie nina, ndina commission Nyoka. Yo pas kokoma. Na yebite, Josa Ange na ya kanda. Na tindio okende koyela ngai na temple kasiko. Na zotino kasiko okende kozela ngai. Omoni bien? Namoni. Nazana bosenga le kasiko. Akoma na temple na ngai. Kasiko. Na yebi ozaka Ange na ya makasi. Ya pouvoir makasi. Na yebite yanga miso yakataka te. Kendo yelanga fidèle. Aya na temple na nga kasiko. Merci la reine mère. Nayoki yo. Pesa ma confiance. Ngai mwana na yo TikTok. Kaka ndenge lobi. Kaka ndenge nazo sala. Nazo kende. Kozwa fidèle. Nazo ya na ye. Kaka siko. Yekele. Nga arc-en-ciel. Nzambe ya mai. Pe nzambe ya mokili. Mutu moko te atelemela ngai. Mutu moko te akonzaka nga. Naye mpona kopanza. Naye mpona kobebisa. Naye mpona koboma. Major.
nazotinda yo. Yo peux continuer mission, il y a la rose. Au moins d'accord. Oui, la reine-mère. Talons-moi bien. Au moins d'accord. Nous allons bosser. Oui, on va bosser. La rose a donné déjà mission. À réussir, première étape, il y a l'inga moana. Yo nazotinda yo. Deuxième étape, on y a un bosui. On baby ça. On pas d'abord. Oui, la reine-mère. Nous avons confiance en nous. Nous allons poser mon sikasiko. On baby ça, on baby ça. Bisoto yaki apota on baby ça. Pona koboma. Pona komela makila. Si la reine-mère. Namona na yo major. Nakokende. Nakokende koza bosui. Pe nakokende ko panza bango. Merci bana ngai. Nous avons confiance na bino. Oui, entrez. Oui, entrez. Waouh. Bonjour maman. Oh maman la fleur. Ndeko na molimo mwana ngai. Maman. Yaya. Maman. Na sepe komona bébé. Merci maman. Oya ki melangolo. La fleur. Mais maman ça nous a dit. Yaya. Panda ko bébé. Yaya ndeni. Bien maman. La fleur na sepe komona oya. On appelle c'est bien comment c'est bien. Yaya biso ça biso bien. Quand on tike biso makasi na mabonde ni makasi na losambu kaka yaya. Mon papa. Papa kene ngomba te yaya. Boyo tika lipwana. Bo batika ndako boye. Moi ça nzamba batela. Bongo bana te yaya. Bana faut bakende classe, il faut qu'il paie bana. C'est pas maman. Akumeka lobina pourquoi? Et on a mon non. Il faut na mona maman. Et on a aidé la mona. Il y a la fleur. Maman Denis Berger. Na ba frère Yannick, ba Christian, ba Naomi, baza bien. C'est là, baza bien pena yaya. Baza bien c'est la fleur. Même frère Joliven Zola Meso, c'est Dorcas Msala. C'est Sera voilà Kapi. Mais je pense que bah celui les fonds mes bélé hein. Il y a solo ko yaya. C'est pas là vraiment na beki fona mon maman. Après donc il continue maman maman dit ni Facebook qui au baka na prière je pense. C'est la fleur. Maman, c'est à Facebook. Donc yebela e aza sous bongo te. Oh, c'est à Facebook a changé na ndenge moko to vanda kaka awa. A manka papa respect. oh. C'est la fleur. Dis-moi quand maman. Au condimate. Oh, comment ça maman? Facebook a grandi nanga, biso kolina mambona ti. Je pense que ça bien éduqué par la biso maman. Comment Facebook a comme à niveau a manqué papa. Depuis quand maman? Bo wela nini? Maman. Non na so kwa nango ti maman po. Na yebi quand ça nanga ko pola na yebi ndenga zala kam. E komi ndeni baneni weli nini? Quand ça nanga zana mambona te. E comme bongo pour maman wela nini? C'est la fleur. To wela nini? Yo mo minenga linga bino to uta séminaire to yé na ba fatigue séminaire c'est Facebook pardon lambanga na ko lamba te na pese ndu malambi to lié pe to silisi yaya na comprendre te loko ni o esa c'est Facebook mais nzambo to bondela papa silika te to lobe loko te silence na biso ra mutu ça que sikana to comprendre te loko ni salé pas ça. Maman,
Merci Nayoki. Mais en tout cas, il y a Facebook. Nazo quartier maman na makambwana. Mais vu que y a une plus un rapport Nayoki na bande non pas nayo yango après no ki kuna. Ngino ki kuna na kina sola na maman. Mais nazo ndimate ki akosa eloko wana. Nazo ndimate maman. Na kina ngaso papa yepese ka bambote, oyebisi na déjà awa dimanche naza. Mais je pense que qui t'es ka vision. Oui, tout ça kana era na otikile biso. Changer RT, maman Lina na ba Congo 84. Ayebisa kinga maman zana mtema munene lokola nga. Maman na pesa ko suye problème c'est que yo ne nous a mabe ya. Na vana maman atango ya consola ngai. De na mona ko sa Facebook ayoko tuka nga pena pota mtema. Mais na zwaka ka matea maman Lina madedi na ba Congo 84. Da vandi singa teinga na maman Nisha. Abina nga te maman pasteur. Il faut so mtema munene. Rôle maman pasteur ozala ngo eza pasti pour mériter pasti wana. Zwa mtema munene kende ko luka yemi kitisa. Kende pa na ye bokuta na bosolola bozonga nde ozala kiaya. On a commis na ndaka sur Facebook. Na soni na mawa. C'est la fleur. Na soni na mawa. Imi tumsota sopela nga na mai. Lakini okuta onika basani. Kabeti porte le pain. Nenga talanga. Kobana na sena nga tina mtu. Non maman. Asopela mai. Oh, n'est maman. Non. Ma pasteur s'appelle le mai. A Bosanaki, a Zaki na quoi tu t'en es ni maman. Non maman. C'est qu'il faut la lucaille ne vendre la solana. Et comment le niveau? Mais non. Mais comment on a un niveau maman? Comment? Hein? Vous avez un problème de maman. Vous avez un problème de c'est la fleur. Mais n'est-ce pas un problème de s'appelle le mai maman? D'accord. C'est Facebook qui m'a campagne soit qui wapi. OK maman. OK. Viki asopela ki omai buzaki na problème té nga mungu no ke koluka yi na ebi cancer na nga na ebi ndé nsola na ye cancer na nga yokanga et puis na ebi té ndé maman ne le ki asopela omai est-ce que maman zo courant na ngo non ke pas maman non sola na maman comme ça na yeba ndé ni sola maman so papa yi pese moto maman d'accord maman na CP OK maman d'accord maman. Amen. Merci beaucoup. C'est un single. L'union est dans le présenter. On a séparé la famille. Ça va dans Ngolo Nzambe? Ça va voyage. Oui, voyage les gars bien. Il ne peut pas vous bien. OK, nous sommes tous en Kenya. Ça fait que le Congo m'a besoin de rater. Maman ebisa ki biso de koya mais après ça biso de joté na comme elle bina butu ndelelo ya bana sala ba course ya tala bande kunya so na tika ndi permettre nga pina titi pa ma pasteur malgré père Zaki qui doit kana maman to solo na maman si so so la kuna na beno na kuma awa na kutana bino apopo maman na yo ki pa maman si pesi na papa Makambo. Merci beaucoup. Je crois que nous avons besoin de rappeler dans l'évolution. Nous avons un via fidèle de ma caisse. Nous avons un séminaire, il y a pasteur Doudou Nzei, où il y a l'église Maison de la Restauration, en Zéloudia. Avec ça qui m'a eu, berger fidèle, Makambo Koza matin la vie. Alors, naza na isengo imungu Chilwanda Uzungi Ipsana na pasteur ya biso. Berger. Na kwa tena makamama ibisenga me. Fiki mom da ibisingai. Ya musika nanya. So les belé berger. Est-ce que vous avez tellement bien ya? Comment yaya akoko mala niveau asopela maman mai ma pasteur tala sika to uti
To wuti sika to wuti. Lelo oyo pour te comme bateau. Lelo oyo pour glisser comme un bongo, assemblée de vainqueurs pour téléma. Est-ce que il y a ça dans toi ya kosokola? Maman mai. Est-ce que toi maman sope mai? Na ebité yo kakiango, to kakiango te. Na ebité ba maman pour nda ba yo kakiango, to ba kakiango te. En tout cas, ça linga bien te. Tu as besoin de rapport wana. Na ndimi na ngai te. Mais merci beaucoup la fleur. Je crois que maman pasteur a émissionné dernièrement maman na papa bayaki na ebisaki bango ba comportement à Facebook échangé. J'ai subi tous ces jours na subi sur la fleur on va le moko subir en moti. Non, je ne crois pas. Et non Luka, n'ebisa qui ne peut n'ebisa jour nabi, non comme ta la musanga fidèle donc n'ebiti sur les années. Facebook a complètement changé. Et c'était le jour là, tout ça dans le séminaire, tout ici, tout fanda qui ce qu'on a pasteur pour tout ça évaluation à séminaire. Tout bandi ko sur la pasteur pas bandi ko pesa biso ba conseil automatiquement. Facebook a télémi à dasuki mbala moko lo ne bobo n'était côté lié abandi ko éviter abandi ko manquer pasteur respect. Oui bike nanga moko je manquais les mots. Je manquais les mots. Na bino natika bon moté na ke pas siara kabelo. Moi na mo chanzo teka ba kabelo d'origine na moko ezaka siara kabelo. Na lobité na qui l'écoute sa maman Marceline Kitambala motima papa Justin Kitambala ya Chikaka 01 service imprimerie ya solo na mboko. Oyebi ke maman makambo nazo moni pa ya Facebook ça m'étonne. Dernièrement awa na pesi Facebook 5000 francs, je n'ai vu pas l'argent. 5 fois pas la tout ngani. Facebook alambela nga nguba ya 200 francs. Maya lobo na lipa 500 francs na 5 francs ebsanga ho na zimbongo wana na tie 5000 ça va calculer 5 fois 3500 na tie vernis 500 na sombeli olipa 500 na sombeli sukali na mili na nguba 500 na sombeli makala. Donc je suis tellement émotionné de voir ce comportement. Donc vous dites donc comment les gars bongo abimi accueilli asate. Donc yomoko lokolo za présente puis oyoki parce que papa na maman na yebisaki bango ba comportement ya Facebook ba ondi mangati. Yomoko kende yebisa papa na bino na mabino ke moi na bino Facebook allez sur Facebook akalati. Non. Oh. OK. Merci. Yo le quoi papa? Yo le quoi mobile? Ni no ko gérer Facebook. Comment ko pia ko comme na niveau wana? So le bina ko gérer Facebook comme ça. Comment Facebook a sur Facebook té, a sur mututé ya comme esprit. Dala, mon le coup na Facebook hein. On dit que ma balle bisayo hein. Et ça réalité ça ndototé. Je ne sais pas jusqu'à maintenant si qu'est-ce qui ne va pas. Parce que depuis la fois passée, si je me souviens, si je n'ai pas oublié, c'était le samedi coulé que la Rose avait quitté. Alors, je ne sais pas ce qui, pendant mon absence, au commis coupé sa hors de paille à la Rose, à sa volonté dans ma maison. Hein? Oui, coupé sa explication. Je te pose la question sur le langage, c'est normal? Mais ce que tu me dis, c'est des bêtises. Tu me dis que la rose a qui est mort comme ça, l'attaque qui est mort qui n'a été dans le sens. Hein? Ah bon? Donc il comme annexé dans ma maison pour changer le bilan de de part et d'autre. C'est normal. Ah bon? Donc c'est ça, c'est que tu commences à faire, on comprend les bêtises qu'on a fait à 10 minutes que l'on a eu. Et que la façon de répondre, c'est pour ça. Tais-toi! À quel qui va?
Maman, s'il vous plaît, maman, ça coupe le makambo wana dit. Le jour là, le grand Gérard tonton avait à couper le caillou, ou à boulangerie la main de l'Éternel. Tu vois que kinaï, n'était pas de choses na tuninga makambo suki papa zandinga nini, n'enga bando tunanga concernant makambo nostu. Natala buna porte cuisine la rose abimi. Et quand musanga n'enga natala ki wana, mona n'enga zo bimi la wana. Azaki na sakine, mais je sais pas si elle était partie ou parce que akenda ki na wana. OK, je comprends maintenant. Le kola olika la rose té, yango otiaki ye abima akine ça m'interpeller. Parlez pas. Ne parlez pas. Tout ça c'est pour ta maman, elle a contrôlé ma bêtise wana, hein? Il y a les grands gérants, tonton Hervé, dans la main de l'Éternel. Papa n'a bébé mimant. A trouvé ma bêtise d'ailleurs, à vous faire dire la rose a bien sans ma permission. Ne parlez pas. Ah papa, la rose a créé mon retour à moi, Moussala, Moussou, Motabengani, Nanda, ou à sa fille, moi, la rose. Ok. Boni boy, konga moi. Nini? Oh. Nanda ko to ko lo ba isu tenga moi nanga toza ba umbwa ya la rose. Hein? Ce que tu me dis c'est ça? Tu la rose a ko luki moi Moussala Moussou. Ah bon? Oh, boni to ko lo ba lika Moussou na kata ndako ote. Galaxy? Oh. Tes conseils au pasteur Willy Nzongo. Motema maman pasteur Jidan Nzongo. Après quoi conseil en Vous avez un problème dans la rose. La rose a yaka ye moko ya kepe ye moko. Yo komi kamera to la rose la okomi odinga la rose. Oh. D'après Olingi c'est quoi? Na linge luka moi Moussala Moussou la rose azate. Jamais. Na boy peli kama la rose na ndako. Galaxy, là tu commences à foutre de moi. Na lobi na ta gueule! Je suis votre mari, il faut avoir du respect et c'est dans ma maison. Au balanga to me bala yo. Ozaki nena likama la rose. Olinga bimana la rose. Tant la rose a keyi oye kumtema pasi. Ako yape suna ndako tema Moussa Moussunda okoti. Boni boyeko. Kana mwana atoza ba prisonnier la rose. Ozo gangela mono ozo gangela ngai. Oh, boni bongo. La liboso accueilli sans suite. La rose accueilli des semaines à Moussala. Je n'ai même pas payé leur salaire. Tu me dis encore que nous avons pour les soso. D'accord, on a marché les portes. Qui porte comment? Ok, alors il n'y a pas de d'autres Moussala. Pas la kende. Ake kufa bisika kufa kende. Oui, entrez. Besoin la rose a été kende. Bonjour. Bonsoir. Tu cherches quelqu'un? Papa n'est pas Moussala. Oui, Koluka Moussala. Namola nzambe vraiment nde nakomi na banzela pe totamboli na tamboli ya makimia. Mona kanisaki avant na koma ndaku na lekela nano a papa na spirituel na mona ye. Nasima komona ende na mona pe mama na mona pe famille susi na mona ndaku. Faible. Nzela kitoko ko maluka ngeli we papa. Mama tama mabumbi oya ngata pondu te atambisa mayo yela ngate. O mama na ote black. O mama na o faible. Donc il se l'ote. Te mama. Nani logote ndeti ba koli wana ba pondu ba kwanga na banzela vimanga ninga mingi miko tambula na ba kolite. Mais on a bungse pona mama na ngate ko kauka. Nikozanga tuza mama na ngai talaka yo mama. Merci mwana. Ndo le biki ya kokauka ezaliza mo problème te na mozwa na ngai. Ya sepe pe na fa be ko mokomi kalami pete tozobana basende. Oh. Sepe pe na moni o mo. Oui, mais makambo zoleka na ndako ya berger. Na mwasi na ye Facebook. Asali suni. Ya. Facebook azazu o yebaka ete. Facebook. Oui, moi c'est berger fidèle. Azazu o yebaki ete. C'est Facebook a changé na ndenge moko. Frère Black na regeta sera ndenge a changé. Ah bon? Tu vanda na salon. C'est Facebook a manqué papa respect. A manqué pena papa respect ndenge mo zalate. Na ngamo suna kati. Mama, kombo na nani? Major papa. Major. Ofandi wapi? Likolo bina cimetière. Likolo bina cimetière? Oui papa. Oui, na cimetière qui me battait. Oui, cimetière kota likolo pour été.
Chérie, je pense que tu vas commencer une voix d'écolo. Je n'ai plus rien à ajouter. Vous avez qui n'a pas à moi dans ça. Donc, de ma part, il n'y a ni loco, donc ça ni papier, ni bic. Je pense qu'ils ont ça en marche sur la naïe. Excuse. Est-ce que mon tablette est le misolo de Lucamo à Moussala? T'es maman, mon tablette est une histoire. T'es un mot quand tu n'es que Lucamsala. Ok, na comprends que na monika ndio okotimba moko kutokutinga na mobile na bien discuter on makasi tozaki na mwa musala mususu à la rose. Bon, je pense que vous comprenez bien chérie, c'est que au sola qui n'a mon ami de l'école bien rien cousu pour engager. Mais ce n'est pas un problème comme ça, tu acceptes na musala ma condition il a ébélité. Dans ma maison, première règle les alliés, moi na musala ala la kanda pour n'engager. OK? Et tu peux venir commencer le travail en 7 heures juste. Tu commences le travail. Parce que moi, en anglais, maestro, à la classe, 7 heures juste. Ça va? Tu viens et puis tu commences ton travail à 18 heures. Tu rentres chez vous à la maison. Ça va, maman? Oui, papa. Vous allez bien? Nous allons bien, papa. Ok, merci. Merci, Péli. Chez vous, c'est Péli, naïe? Maestro, qui sans stratocine, puis ne plus faire de travail. Vous avez la bas musala na? Kuti na kana ba problem na utole na kana utole la makasi. Sasa la ngata mwe loko makuna na kuzi. Sasa nika ndo tunaenda fa. Sasa la ngata mwe loko na cuisine na ndonga, Merci madame. Bon, cuisine est abouillée. Tu rentres juste comme ça, ça va? Oh, ndaku na yo moko. Oli qui m'a fait bon samaritain makasi. Tu peux pas moko bange loko te on ndaku na yo. Merci madame. Merci, soyez les bienvenus dans la maison. Ok, tu peux t'en aller. Vas-y. C'est la mwe loko Uta sta kwa na shamba ya suki za kuna. Ça va? Merci. Ok, merci. Ah, maman. Quand Facebook yo moko azalaka imba na biso l'église, quand on nous sanga chanter maman. Akumiti na niveau ko manquer papa na biso papa pasteur. Ah maman. Ah, frère Black. O kameka nenga manka papa. Bongo ngai o. Mama pasteur o akonda. O se Facebook ya lekinga na munene. Asopela na mai. Quoi? Dernisha. Ayebisinga. Ah, mama pasteur mikitisa kaka. Quand on kamba biso na kati tonga, to soka ma implice kende okende ko kuta na ye posola na ye. Na ne papa patinda ranga. Kokene na kene utawani kabasani ya. Si kafa e Black. Na miyoka na mawa na soni. Na toka porte le pan atalanga banana makoloti na mutu. Na kata ya mso tenga kozankele swati ni yonga sani bongo. Na pese mbote bu akata nelanga. Mbote nazo pesa nga c'est Facebook. Na yeko swana te na yeko oyeko swana te c'est le mona awa te nda kuna ngate tombona ngakati na mai fana nzoto. Fa Black. Et ça langa pasi na raisonner à nzambe na ngai komi kitati na niveau boye même si bana nga basepela te na kele ebisi ser Sheila la rose mwana nga kitoko jeune fille propre na jeune fille na nga panda kitele basepeli te babi mama biso tozali c'est Facebook ke manque au bongo mama pour ani ko sa ma passer mutela munene kwa yo boye na saniza musanza mapesa na mikitisi kaka Facebook a changé pendant 2 mois sur Facebook ya. On dit maté frère Black. On dit maté. Ah maman. Ça n'a pas signé dans mon thème. Na onyo soti ko ibisanga na mito maman. Na zone di makutu teni mukie surtout na sur Facebook. Mais maman posa la kana mutema munene mutema ba maman. Kando le uto le bon na mito ba piso ba conseil na ba bisio. Ezala mabongo na ndingo zala kala mtema ba mama na koluka mai na sa tu na kutana berger na eba oni to iko sola na biso mibani.
B. Oui, là, dans le dépôt, dans la geste. Ils sont pas tant. Toi, la biso bien. Nazalaka kuna pa ya na Yolande na mba Nelia. Na bébé ba mo oni. Ya so. Na tiki ba mo pe bien. Oni ka Esther. Esther ka na ba mu ko ta mi ga na chu. Ba pe bien. Bo tu santé. Oh ma belle ya. On peut faire la mbaye na batuna. Na tumbaye na tuna te andi kula ngabo se na tuna te ne wa bien. Bien. Ça va. Wa ma belle mo be o bi be ande na uti be amusika. Na uti be ya pene na liwa ya mi ko le bele bwende wa ma be. Mama ateye na ye. Nga voma na linga yo te na koya. Na lingo te na koya voma. Na ye ko na lingi yo. Siko zemi voma ibande ndini. Ibande ndenge ni voma zemi longa. Epesi nga bien te na mutema. Yaya. Kapamba ka boye zemi longwe na solo li voma na sambi me ayebisi nga bien te. E mususu yo nde lokoza mama biso mba to abasi ko yebisa ngai ndenge ezalaki. Ayebite ngande naza kutubie te nayebaka te ndeze mwana elongwa na comprendre te yaya tozalaki kaka awa ngana salo tosolola tobandi kosolola tobeti masolo toyeki nini na cuisine neti baosopa basani na mabele neti bambunda to comprendre te tosolola na biso sama bana yo tindanga bio abandi otinanga okay na okutana na cuisine kuna désordre makelele neti bato bana kati neti ba mike makelele neti ba puku alobi ke nano na ke yaya na ke kuna na cuisine na kuti cuisine ata eloko moko ekwe na mabele te ta comprendre te na kuti basani yoso na bana pe kolamba lo sezali biloko ezalaki na nini na fungoli yango yaya eloko mabe eza kuna te makelele wana ngapo siko makelele na banda ko yoka na cuisine pe lo ezate kwete sama tuninga shenga bite lo mabeza na cuisine te yaya kana bima boye na zonga na yoke loko moke kotinga na libumu bendinga yaya pasi nazokoka te na kwei na douleur wana douleur de kimakasi na kwei eloko moko na yoka bamoke biminga ndena bandi kolela sama yo wana sambi awa zapi sama za ifa azali ba sa bonsoir. Bonsoir. Oh, avancez. Yaya, ça va? Oh, Yaya, chérie, bisous. Vous avez pas la katikati, hein? Ah bon? Et puis dans mon retour, maman Patricia, mon tonton Hervé, elle s'est retrouvée qui pendant 12 heures. Nazala kuna na kuma kuna pa bango. Na nata na mama vele na mba ine pa chérie. Na kutana na bango. Papa venir à Kimanga makasi suis pour nani vraiment. Na ye vraiment na ye ki abanda kala. Comme ça comment ni lelo okimi na yo, obosa ko za krabi bayina leki na yo moko. Na kimite na fanda ki na ngame na faina ndako vraiment na lali poni. Makamo na moni vraiment. Makamoni? Na biso na ngamoko. Mutu ayebisa ngate ngamoko vraiment. Oh. Makambo za ndenge ni baki combination na ndako baye kotumbola yo to ndenge. Bayebite vraiment. Yebisa baso za ndenge ndaka bisa yesiko. Ko makambo kangate na lala ki na ndako. Ndoto moko nga na moni. Ndoto. Pardon likenga na bandawa ya. Na bandawa ya kutala bino na ye. Wana ndoto. Na ndoto. Okay. Na ye pa na yo. Chérie, na ye pa na tala bino. Na koti ka na porte.
natala boye garanti na mayesko ye bakangi ye basinga boye bazobete bafimbu mwana bale bakangi ye banini na basinga na munoko bilamba bakangi babeti bango bafimbu me nakota ka boye likambo ifo kotelema banani nde bakamaki ye nga ayebi so likambo ifo kotelemela ngo koluka basali ya nzambe ya ndako yaya eloko oyo jusqu'à maintenant vous allez comprendre ngai te à chaque fois noto à chaque fois boye non moi j'aime pas comme ça yaya moi j'aime pas comme ça ça va trop élevé mais j'aime pas comme ça yaya c'est ça une imagination na yo tu veux de me dire ce qui n'a pas de sens parce que beta galaxie ce qui n'a pas l'autre fois il a qui va y sur le tableau toi alors les autres et le moins dans le ouais comme galaxie na ma c'est des bêtises à l'aise non c'est pas des bêtises je ne peux jamais accepter oya kokufa lokwa nyama tika ndeko nayo kama kino dans ma maison dans ma maison toutes les pasteurs sont des aventuriers je ne vais aucun jour qu'ils soient déjà pasteur c'est tout c'est ma maison c'est pas ça maman la suki nzambe otikala nga moko problème kolo eza nini bandeko na ngai nga akanse nzambe ya mai mpe nzambe ya mokili mutu moko te atelemela ngai mutu moko te akonzanga nayobola kopanza nayobola kobebisa nayobola koboma mwana nga maja oui la reine mère namoni okomi mission natindi yo ekomi ya niveau nini merci la reine mère mission tindinga nabandi déjà naza na contrôle ya nyonso mais eloko ezozangisanga kimie mwana oyo nakuti kuna aza na miso mibale aza na miso ya bomoto te yango nayepa na yo nasala nini ezanga arc-en-ciel nzambe ya mai mpe ya mokili mutu moko te atelemela ngai yaya eloko moko te ekotelemela yo oyo ekokende kuna mwana na bana komona makambo me nakopesa pouvoir eloko moko te ekotelemela mission nga napesi yo nazopesa pouvoir okokomisa baba okomisa baba kati sikoyo nana poso okomisa baba po abanda komona abanda koloba lisusu te nazali na posa koboma misu neme na koboma misu te lero azomona makambo mwana abimisa va ekozala te napesa nguya simba napesi mwana na ngai ya groupe cinéma Philippe Mbongo toza na événement asalela biso bapolo asalela biso bacarte papa baki osalela biso bapolo moko epola nalandi imprimer yango oyo bakanga batala bamateriel ya bien te nde na ozonga na ngai namoni bakomi imprimerie JKK 01 service yango na koti nayeba papa o juste na imprimerie na bino bosalaka nini bosalaka bien sûr parce que nyonso tosalaka nyonso plus détaillé eza nini o badepute babache joyeux anniversaire mama osepelisa mama na polo yango oyo ezali impression sur t-shirt impression sur polo ya noir yango oyo impression sur varese bosala mpe na varese basinga bamakaron yango tosalaka baprotocole babiloko na bango mpe bamakaron ya baprotocole yango bamakaron ya bamodérateur yango oyo toza mpe na bat-shirt na biso pression sur chapeau yango mpona badepute baécharpe yango oyo mpona badepute balacoste ezali awa bat-shirt eza epi babashe oyo bashe ya bamatanga yango oyo toza mpe na machine na biso ya impression sur tisi yango oyo bashe na biso ya tisi yango oyo toza mpe na bainvitation ya modèle nyonso tu sorte nyonso tu
invitation sur Elibaya. Yango ezali tozo sala ba carte nyonso. Tozo sala ba carte de visite, carte de service, toza na ba cachet na biso nyonso ya ba format nyonso. Yango ezali awa toza ba carte sur PVC. Merci beaucoup na établissement Chikaka 01. Nous n'avons qu'à une minute à côté. Dans l'imprimerie, on a 2 mois pour passer la biso bilo. Mais dans l'imprimerie Chikaka, tu as une minute à côté. Dans l'imprimerie papa, ça les langailles 150 polo. Non, on a pété la seule de ma case. Fidèle, na seule de la yambino. C'est moi. yakopesa yo nazopesa nguya nazopesa mozwi okozala paster monene na moko mobimba yo kozala paster okobanda kotya mutu nyonso loboko azozwa lobiko moto akotaka te soko tie loboko na yo akozwa nseni me okobanda kosalelanga lelo noti nakozala na posa na yo yo kokoma na temple na nga ezala butu ezala moi okobanda koya kondima pele na nga lelo nyonso omoni bilamba nazolatisa yo eza bilamba nguya nyonso eza bilamba pouvoir yo kozala moto ya monene na mboka oyo bato bakobanga yo bapaster nyonso bakozala na se na yo nazolatisa yo elamba pouvoir elamba nguya elamba ozolata okozala moto ya monene ha ha ha